Jean Zambie TV, la chaîne qui nous informe. Batakisi, asa mtakisa za rabe. Lelo ngana kuna famille chrétienne. Tuzaba na mama Elikia. Parce que maman Elikia bazana, maman Elikia groupe catholique wana groupe chrétien. Moi je suis chrétien catholique. Donc mère naza Kevin bana le cours na Alexandra Mama Maria, merci mama. Bouya yo toko seigneur mama oye bate tozali banana yo ozala na biso seko komo sana chapele angai oyo wapi chapele na oyo ezali bonda na pesi bino yakobete bisinga biso na pasito na esengo mama mama Maria merci. Moni olwa zana nini te nazana singa kwanga te ya ona kanina na singa kaya Voilà Kevin Panda Lekechu. Oyo mbika. Mbiko ndisko basalaka mélange na kati ya maki na sauce oyo osalela po ucha sauce na biso yango. Sauce na biso yango wana oyo nako tona bassin po nani sauce na biso yango oyo sauce. Kwa cela tu pesa mai na bidon. Moni eza man. Sauce na biso yango pesa mai ozoete na chiboye po elemba. On a bol na ngai to bozwa na bo filmer te sauce na atanda mai chila mai ya moto po na kolongola eza moni sauce yango ko eza malili to vamisha yango mwa ndambo te eva na mke ko tola sa mingi balinga sala liboki ya soso parce que moso bazana poto bayebi kosala liboki ya ata na kin a ebosa liboki ya soso te soso ndezana il faut elemba ebela vraiment ya kolemba bien makasi te mais soso ka so elembi moni nazo kata ngo poso songo za va minene Sambika o makemba fufu ya na ngona kola mbena fufu to nini moko we pesa Alexa pesa makasa na ko fumete zero Voilà pesa makasa pesa makasa ouais makasa na yango pona otumbela liboki na soso ok na pesi basukola ngo pona to gagner temps kuko bana pompe na mai hotel kino na pompe pona bazelo kino bana pompe kuna mai ebele Maya na ezu moto ya na ngo Moni soso ya mo to mbika na so et dépendre selon kara ezweli ya mutu ata soso moko asali na combien ya sa combien mbika ou bien comment zela ya moto te ezikisa te ya moto ezikisa la mbato oh les amis nylon ezikisa chana se zela ya nzu mwa vide na boka mayo kasi nzu mwa vide moko mon soso na ngana su kolengo da mena patsa nsuko na maya moto na continue otuta ba ezaka ai na muscade na marinade ayo na marinade putain je vais couler mon là-bas formol oui moi ça visa to cha soso joya tout elanga nanu ba episo siko na soso na ochaka pona episango na ocha ai na che poivron na che litungulu pe muscade na che na muscade na che na marinade moko pona toxilango soso céleri no bora likolo pitilanga bwe koza eza des soso et dépendre pe na quantité ya mbika ou bien ndeni teke dépendaka mbika na otala ngo ekokoka soki oti na obakisa na ngai déjà tout
ça malembe déjà dans la caméra. elambeli ekeseni cuisine eza monene makasi osete ya mbika ya soso ya mbika ebele mpe bayeba olongola basalite ote soso basi ebele bayeba kolamba te omonike mobali ebele so azwi mwasi libanda o akangi mobali nanga na kisi te toto eza kisi mpe te te bayebi kolamba mosu mwasi mpo ya libanda deja yebi kolamba mwasi ya libanda aye kolambela mpo aprotege mobali aza yanga sikoyo yoka babala yo sikoyo okomi nango kaka ngai nde mosusu babalaka bango mpona kolamba fo koyeba mpenza kolamba biso bamoni so babali ekoki nango mpona ye akoma okota ne négligence bakozwa ndesi yo mwasi ya libala ozwi ovanda na ndako olataka so kitoko te otyaka susu kabelo te otyaka sikoyo si wana no mio libanda wana pono wana nakilelo tala olongola basoso ba tu vois koko asala bien kolakisa kolamba kusa na bwe leka na bwe fwenge oyo asima longola yango ka mokonzi nazomona yo yesu na miso na nga singa osali nga bolamu yesu olongoli nga soni alobaki ekosimba te osambela mpe so yesepesaka na différence ya kosambelaka mpe na moto asambela te différence eza nini différence eza na te différence eza kaka yo moko alliance osali na nzambe na o biso bato oyo ozala bato motu likolo komona kaka bamona leke tu boite trop likolo te ngasoki boite trop seke nake makambo ezaki moto akoti voyage abimisinga nde masa na nga josue ministre ana kine oyo bakeleke so betata tu ovandi boye papa paul fiki po abi mon fils funa betisa o to esili nakendaka boite avec bit to fe inosibi abengi to gezma o to bastar nanga babengi nde nasali nini nakei kaka boyenga mpenza naza nanga na tante ya kosala biloko wana nga boite nanga ezalaka na ndako nana nyonso bapo bato nyonso bapoto bazala nango oso bazala nango na boite nga leke chu naza nango boni grâce te mokala azali pesanga mungwa cha mungwa mayo moso ozo nini pesa na mwa loto chilanga mungwa ndani pesa loto amoni fo chaka pe mungwa na maya mota ski mungwa nezana ezo kanga ezo pasa eso sko po longola ka formo na fo cha mwa mungwa eko vana skona musone tala sumutale umona c'est nyonso zolonga c'est nyonso zolonga tout à noki acha soso na moto poko tobenga ngo ni poulet ni soso ya mbika soso na maki sanga na ka liboki ya soso ya mbika na français nayebi na nga te yo alongola oyo ozala no complexe te so oyebi na eloko wana oyebi no toloba no nayebi na nga te likambo ya kosambela batakisi asemtakisi azala be oyo lelo nga nakoli na famille chrétienne toza bana mama elikia bato mama elikia baza wana bamama elikia bagroupe bakatholike wana bagroupe bachrétien moi je suis chrétien catholique c'est-à-dire qu'à part kinanga baeglise mosusu babengisaka ngai mais naza chrétien catholique maison mère naza kevin bana l'église koko nanga lakisa ngai mama maria merci mama buya na yo tokosenge mama ye koyeba te tozali bana na yo ozala na biso seko kobosana chapele ya ngai oyo wapi chapele na oyo ezali bonda na pesi bino ya kobete bisika biso na pasi to na esengo mama mama maria merci mama nguya na yo tokosenga mama koyeba te tozali bana kozala na biso seko. Voilà, merci.
aza vraiment mwana mama peza mwana mama samboleki nyonso balobaka baloba mabe mpo na yo me ngata bakuti ye nga na yango lokola nayebi oyo nazali ekochange eloko te ya ate bakuti nga na mabe yango te naza na ta na ye te wana tazani azanga pauvre pauvre mpe moto afanda na ngombe lelo so na data normal na kikolo oyebi esiki komozwa eza balingwala bapartima bakotonga balingwala nde komozwa na mama moto umela ya kwa tena ochaka ata ko passer belo ngola déjà ochaka iko takara esala vraiment bien boka mayo yo une étape yako chaque sauce na biso na moto après combien de temps na moto tout ça va être 30 minutes à 30 à 20 minutes et bien bien et puis ça épice na yango yo tout est on a chez la toute sa marinade muscade, poivron, itungulu, ail. Bon tout est marinade la bosse n'est que tout on a piste na tout na moi ici comme moko nous les abri je me non chambre moi té tout est maman mke on a mis tout ce que chama été et boche na moto ko chama été ba isusu beni j'ai mon ram qui moi na ka yonte ça aussi beni quoi ça m'a bon na simba qui on va pisser mon bon na eza propre manzaka na sala qui nyonso eza propre isukola qui je vais pisser pour ce que tu as là simba zela tiens makaleza mon chemin été après ici c'est mon gros maman ajouter simbelana na ye awa yocha Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. J'ai bien ce que tu fais à niveau ya kalinga. To kalinga po to sangisa to sala sauce to linga ngona na liboke, c'est ça. Est-ce que tu as une étape ya kalinga soso na biso? Tomone bimisi huile ebele. Tout na moni et on a obende tout à l'heure na moto na retande mai kiti ndam. So na ko bakisa mai ndam awa. Poto sa elango soupe na biso ya mbika. On maîtrise penza kolamba.
ba yo tungulu ba blue wan zala ki ana sko fo asangisela na pesa ngambika nazomona yo Yesu we mwana Yesu salinga bunani mbika ya mwana mbika pe ezo dépendre la quantité pe ya musoni 3 soso 3 chassa mbika ou bien 3 sakom toko na chimbika na mai wana oni basala liboki ya soso skula kisi la kiana da sope kotu ba épice mais kazo azo sa go kati la ngaso épice na chango li soso na kati po ekotoka li soso après okalinga ekotoka soso okalinga songa likolo dans likolo ekalinga manette ekalinga mite mais bamsu mpe batutaka ya mpo dimisa mafuta na liboka début plateau na biso ya maki moni badi bazana chango nyonso na kati ya soso na mbika soso maki onde sko ekanga mbika bozwa stylo na papier bokomaka mpo barecette ya boye foko ya balobaka ya malamu fo kokomaka olinga balamba soso ya mbika ndeni zwa za posa pe yikini balamba elo bayelo domicile kwa mikolo village panda exact ja maki beli maki ne sala ngwa gâteau daba biso ko kana jail babe sanga au kana pizza jail c'est bon hein tu vas demi plateau ya mai donc service traiteur balobi Kevin Panda lekechu olingo salisa manifestation na yo azawana babi bakolamba-lamba ebele boye bakalifiaka mpe te yo mo mpe deja olobi na ondima na deja osala oza no moto mpe ya misala taboyaka misala anzeli misala te kolamba eza nango don kipa nango te fo bakalifie oloba boye bameilleur cuisinier na monde eza bamibali te sansko toyebaka basoda bazalaka mibali basoda mpe ya basi bakoma te sikolo bani bengo ba 43 kasi maki kaka maki soki ekomisango kilo tu as demi plateau maki osolia yango era gâteau kangi journée ma chérie bato balingaka baya balia limbondo village panda leke je te jure ozimo pose non oluka nde place à bien pour travailler pe kitoko moni natie Tout le monde en beauté, une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal Nzambe TV. Soki olingo yeba basango ya mboka, kota na Chantal Nzambe. kalinga bomoni mais basoso mpe leke ekoma poulet ya roti ya bouilli ko otalaka soso selon ndenge osombi ndenge otokiseli yango mpona elemba makasi monga na so makasi mais soso ya pete seke otokisa yango mingi te kwa moke kaka mais na soso nyonso osala na yo nyonso esalema Chantal Nzambe
TV, tout le monde en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Soki olingi oyeba basango ya mboka kota na Chantal Nzambe. esala so bien tobatisa so deuxième tour fe kota fo mbika yango moko eza na osei yani tolamba so mbika mais épice etikalaki wana tokisela esoso mais bona mbika evani te fo na mbika mpe epise ekota okotuta na yo mpe bato kaka poto bazala barapesi na bango wana so ndoni bamashine okotuta okokata mpe okosangisa yango mélange ngako nazanga biloko wana te yango nazokatakata suma tungu mpo na tokisi ye soso tiaka litungulu moko te naosa siko sauce voilà elambeli ekeseni bosabone massivement neti nga mbala liboso namona vraiment boya mbika maki soso basali yango place moko liboke bomona yango kaka na Chantal ya Nzambe aza moswahili aza wapi ototombe osayela biloko bino tozingaka mibali mingi oyeba kolambela mobali biloko ya kitoko kolambelaka mobali eloko moko ezanga sens te kaka mobali ayoka te folambela biloko kitoko sa biloko kitoko ezala très bien bakiso na poivron tootya sikoyo mpona mbika na biso ase retrouve mpe baépice mpe se retrouve na kati bazala machine okolinga mpe na machine ekomi nango pousse kanga na machine te oma mpe na biloko emona te mpo eke kolemba kopanzana nango eminanga mpe nembe esalaka kwa légume mokonzi nazomona yo yesu miso na nga akondima nti mwa lingo misi mambo eyelanga ya minene témoignage témoignage nanga mbika yango moko ezalaka ma politicien e poivron na de obakisi eso nabi pa nalingaka poivron na biloko nalingaka yango makasi oyo moi baoniki bazosala kasa ntongo na mesa tana mai aposo na makala asa makala libelo cha pe tokoto vana netinga kureke ezali omonisi boye pima tinanga pima nga lingaka nanga pima okotya mpe pima te namoyika bato olia a biso fréquentation obelaka no estomac te bato baolia a babelaka bango estomac te pima esalaka mwa bien esalaka bien ozwa mais ezala mayele na pima osisa mosi kwa maboko na savon na pima ya pilipili parce que aocha mai ya moto yango tokokisela yango mbika nde eza otya su mai na moto mpe omatisa mbama yo zela ti ne aocha mai na moto aposo mai ya moto asiko ozwi mbika na yo otya sikoyo kuna alingaka pima tro na biloko elongo lesa mwa bayeyeye mwa yongi yongo bolo esala oyanga bore yoka sauce leke mo commentaire tomoni jet set bake États-Unis ba musicien bato bakoloba o bakokima le 24 c'est bon poigny fait bakende après oyo okima ye kaka mpo ferela sa carrière ezali fe ezali kaka bakomala makambo ezalaki koévolue mais bato ya bana na so bakimi seke bango
pour aller au monde la boiva et ça dit que États-Unis zambuka bakangala bango batuté ba okima le bango pété et dépend na bango attention ba kimi fira obeta peka concert tu vois yango tout heure de musique beta surtout monsieur bazongi ba kimi so twana chez sous-marina baxi sous-marina pour nan mbikate mbikeza sec kota penza mbikeza sec boy déjà ça des lengi bo se contimot faut benya soso ti mbike za sei so za te oka goûter il faut yoka penza nini eza elengeza la go wikingana mikoa yoliana ngane elengi ya makoso elengi soso chango baki parce que chez nous amukia baki basko pona mbika kanga kaya oyo soso musala ngai kana déjà ale jour de na eso kanga etinga boina kangi penza bo kama chia viande sala moi leke baki beleki oko ma village moi était village bandali ngaka ponda libondo e mankenga baki bebetize bele tisa baki botocha ko mbika mais bali super balinga baki te leke so limité otika ta normal ta mungu ngazi ko linga nga biloko yo no so na biloko kuna ngai atene kwa marinade abuka afura nzete efanda bangana acho que nós vamos ter simbele os coçangues só porque isso são nele muito de nosso so e o mélange com o soso por não só se retrouver na carte esse bosco na village até cá mon caca $20 di boke moko oui écoute bilo ebele parce que ya village za ndé mona hôtel village za pe moi pour poussana à voler. Moni? Olikuwa nazana nini te? Nazana Singapore ngate ya una kanyi na ngana Singapore ya loso. Yes, I. Kuneza, tungola maya natala. Moni maya nasko itoka, like ça. Mais tout ce que tout qui m'a moko ando chirko do china biso tu china tu et kota maite jamais na contexte pour canal chouchou Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comme Tolamukina Tongo, Togo les nouveautés. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka kota na Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tomemeli bino bililinde ya sika Chantal Nzambe TV yangoyo Chantal Nzambe TV le mama Shena bana mboka yangoyo Chantal Nzambe TV Shena bana mboka partagez
nzambe yangoyo mama shena bana boka Chantal Nzambe Mateya kitoko ba emission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal Nzambe Voilà, balobaka vaut mieux la fin d'une chose La chose dit d'être. Voilà, en tout cas, dans Montréal, tout ça là. Tout ça à Montréal. Ça, on va le Est-ce que tu as bien en liboke ya mika soso na mai? Wow. Wow. On lui dit pas gâteau. C'est servi. Ça, nous allons bloquer tout ça. Et Diego, tu as dit que ça, c'est Nini. Diego, olha. Que là? Oh, bien, voilà. Tombe là. Za makemba kusala pesa za makemba oui moi autant makemba pour une bonne pour te boire bela bien et bon ba pe moto nous avons tata pisangani Ah, c'est bon. La penacha. Bon appétit. Pareillement, merci. Oh, vous êtes là pour ma baie, pour la Dubaï. Bon appétit. Ça va, pour ça la pizza aux animaux qui ne vendent pas. Oh, il y a la riche elle est à Caracas. Goût, hein? La carte de bilou est dans un sens. Noël Dandy, Goumou Chouchou. Oh là là, c'est la qualité. Là, il monte ça, Kawana. Monte ça. C'est la lèvre sous ses bennes. Voilà Chantal Nzambe, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez. Et l'ambeleke seni, leke moi synthèse. Malgré Kozolia, baoyo bazibiso na moi katikati salikara moi synthèse poto koma na moi suka nde tokomia à vous. Attends, lui il est trop mignon. Bino bashi. Ouais, mais il belle au jus. Oti, je le mets en bas le bilou à tout quoi. La roboyote. Ça pour nous ça des sauce c'est pas ça la terre bien na téléphone to yo kanina dani makirele te to yo kanina yo na ça yo donc madame yazo lula ngom tu ma kemba boy
so lambe mobile a lié que il y a pas de pareillement. Ndeni yo Oliette. Voilà, un grand merci à maman Chantal Ayende Pumbu, là sublime, hein? Pourquoi pas Mémé et maman Charles aussi, je te salue. Je salue tout le monde, toute ma famille, na pepino bambo tebele. Et l'ambeli cuisine est monnaie, est tellement vaste. Mutu na mutu arane l'ambeli nae. Voilà pourquoi je dis souvent elambeli et keseni. Tant elambeli et keseni, lelo le kechu panda rêve na bango a présenté les biso mbika. Mbika, maki, soso, asalyango liboke, ngasko na oliango na makemba balobi, ototombe, na ifengo nya na yauli nyonse loba biso ba mongo. Lokele. Oba loba rapeta bile ya bakula kao, obe biso ato kolia obe bio na bio. Voilà, et comme ce bio, on a un mélange en sali. Un grand merci aussi à mon réalisateur Maslo Mambote, Balobi Libandi Talo. Donc, on a filmé Jésus, bimsa biso bien quand on au Messana. Balobi, tous s'abonner massivement, tous liker, tous commenter, tous partager. Restez branchés, connectés, hein. Diego le mignon, oh, mais la soya, oh, lia. Bisous, bye bye. Tout le monde anime pas la simba. Merci. Batata maman bandoki et Cissé Bandiko. Partout dans le monde entier. Bino sobringa femme nom isobe le roi di rire. Na sangi bino iluku moko po bino pibu senga bisotro. Femme nom ibwaka nga, femme nom isalila nga ntimbu boy. Femme nom isalila nga boy. Memba ribusu article na bino kodeme pe asenga bino eroko. So busari yango na kuzana conscience ke buringa nga. Soki buringa tout le monde va s'abonner à Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV. Soku kutiwana, ucheka katwing, mbaramoko, ubanutara ba gaga somo ya kitoko na Chantal Yanzambi TV. Oh, biso nyon soteza ureka kuna. Minga kurubisate. À la prochaine. Point lelo, narimwe. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Chaîne est belé, mais chaîne est moko. Chantal Yanzambi TV. Abonnez-vous massivement, brutalement. Nanzambe, akobeti lo maboko, okozala beni. Chaîne ya moko, Chantal Yanzambe TV. Bana mputu, bana Kongole mo Clarisse, bana mukiri mumfimba. Vadiri na za ulubana binu sieni sali kaka moko. Oi binu bubanda kutala. Sieni wana Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV izali na makambu nyonso na kati. Oyi binu bugulanda. Izali na information, izali na magag, izali na mafilme, izali na muziki ya lelizezi na ya bantu wa mukiri. Izali na makambu nyonso. Oyi binu bulinga ka utala na mukiri mumvimba. Soku na kusi. Mama Ida akusa kate. Alubara ya solo. Ngana kei. Na kei kuzapa na tala.